Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci à tous nos abonnés. Merci beaucoup. Merci la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime vraiment bien. Alors, merci à Maman Belinda. Maman Belinda, un gros bisou. Merci depuis Paris, Maman Belinda Benz. Que Dieu te bénisse, Maman Belinda. Voilà. Alors, merci Nabino Nyoso Oboza connecté. Merci Koyambanga Nabanda Nabino. Merci Koyambanga na ba tablette, Nabino na ba téléphone, na ba télévision, Ozo na ordinateur, na PC na yo. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Moi Oyo, il y a avril Oyo, et ça la moi, il y a bénédiction, il y a bonheur, il y a makamamalam, il y a délivrance, il y a percée. En tout cas, c'est ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Naïe, les lotos partagés, bandékolika moko, et ça livre vraiment pas si. Alors, Nazaraki vraiment, me duele mucho, me duele mucho esta cosa, me hecho daño en mi corazón. No lo sé qué voy a decir, no lo sé qué voy a decir a usted. Na éviter na loba bino nini vidéo moko na moni salinga pasi j'espère que vidéo ne zo circuler na ba WhatsApp zo circuler na ba téléphone na bande ko belé alors vidéo ne sali pasi makasi yango na tiki nyoso ndé ko sana bino na partager na bande ko to analyser vidéo ensemble na bino to yeba eza nini pe nini mo zo koma na mokili oyo na kati ya ba vie na biso bato. Voilà. Alors bande ko vidéo on a inilati la bino et ils sont vidéo wana eza mona musala moko j'espère ils en Afrique na moni eza cause en Afrique to na je ne sais pas ils en Afrique ne na moni l'image wana alors mona musala wana ba engager na ndako batu mona musala na zo sa musala lambela ka batu sala makamnyoso tu na ndako wana mais makamona musala na sala ka bandeko eza pasi na mawa okoyoka manso tali vidéo wana mona musala wana soki ba kolonda ko bazate ya koti na kati ya cuisine andi ko sala ba grand besoin na ye na ba sani ba petit besoin na ye na ba kopo. Vraiment quelle méchanceté na yo ki pasi ya on a bien partager na bino ngo en tout cas esali nga pasi na doti na bino vidéo wana botala bino moko après tozonga pona ko analyser likambo somo oyo esalami na tiki bino bolanda vidéo pe tozonga awa. Voilà. Bota la vidéo oyo bien ba mama ba papa o bokukutana na vidéo oyo vidéo esalinga malili na nzoto oyo mwana musala aza na kati ya ndako bakolo ndako bazate na cuisine azotala na gauche azotala na droite bozo imagine te eloko nini oyo ye alingi asala azotala na gauche na droite azotala soki caméra ezali eza po efilme ye mama oyo mwana musala oyo agunzami na sani azosumba bandeko na ngai ba mama ba papa mama oyo agunzami azosumba na kati ya ndako ya bato mwana musala bakolo ndako bazate ndeko na ngaba na misala oyo tozotia na bandako na biso il faut tozalaka très éveillé tia ba caméra partout na biloko toliaka belela nzambe oyo kwaraka na ye deklaraka likolo ya biloko nyonso oyo liaka ezala bandeko no balambi ezala banani oyebi te motema ya mutu eza mauvais le cœur de l'homme eza torturé eza mauvais eza prêt à koboma tala mutu apesi yo musala a confier yo na ndako na mama wa bomona asumbi asisi kosumba azwi achango na nzungu moko za pembeni wana achango soki pe na nzungu soki pe na nini na kata chasse azwi sani o asisi kosumba nango achango na mopanzi azomi kwanza lokola moto asali eloko te balobi asalaka yango na biso na banie na kata biloko akolia botala alingi alamba oyo jour mususu alingi alamba na koyela bino ba video mususu alingi alamba kolonda kwa albimi kaka ndenga bimaka mama oyo avasala nyonso ifosa makamune ya bosoto ya bondoki na ndako ya bato aye apusa nimbalo na mwa coin wana azwi kopo moni botala kopo oyo azozwela mai na kati ya cantine po alambela makolonda ku biloko bandeko na ngaba mama
Bo partager vidéo oyo, bo partager vidéo oyo. Ba se belé o bana bana misala na Afrique na poto bomona. Mama oyo abandi ko suba bandeko. Azo suba na kopo wana. Azo suba na kopo bandeko na ngai. Botala. Botala. Soki nzambe abateli te biso moko komi batela to batela na pamba keba na batu tozo confie na bandako na biso batu o tozo fungolela ba porte na ndako na biso botala kindoki mama oya subi ajongo esika basukolaka basani asopi yango mama oyo ndenga asopi yango akozwa le même kopo wana acheli yango mai aye nango na biloko akolia botala bino moko botala yango avofungola ba porte na epa ya moto oyamba batu ndeti babiso ba auto sito lemba ba deception ya koyamba batu na bakatsa bandako il faut otaka batu na maboko ya Nzambe ava olala zwa mai Chango ndambo wa Mungu déclarer likolo ya maywana Nzamba transformer maywana sopango na ndaku na yo sopango na biloko na yo wendra ndaku na yo wendra bana na yo tomona kabilongi tozomona mitema te eza na babokilo ya bandoki eza na basemeki ya bandoki eza na ba mama koma kapendoki eza na ba mama leki bakoma kapendoki eza na ba camarade ko koma plus kendoki yango avant o confier na moto Luka Nzambe nani oyo tikelaka bana na yo nani oyo tikelaka salon na yo nani oyo tikelaka chambre na yo nani oyo kotisaka na vie na yo sans audience mutu moko pesa vera okota na vie na yo akopesa ba opinion na vie na yo mais la manière rebelle mutu akolinga détruire yo tozomona kabilongi tozomona mitema te tala makambu ya boye est-ce que kolonda ku apesa ki mama o musala asala ki mabe yango partager vidéo oyo to banda kolamuka to sito mona mwana musala abomi mwana ya mkolondaku kaka boye po mwana bandaki kolela abeti mwana ti mwana akufi to sito mwana musala azo sanzela biloko ya kolia ya azo servir ba patron ava servir bango na nsani na bango atie musapi na munoko bisanza ebimi asanzi na biloko ba patron po ba patron balia bisanza to sito mwana musala azali ko subela biloko oya ko servir mobali ya kolondaku makambo o ezali tellement ebele il faut te ya ba mama il faut la musa ba mama to koma kolemba banzoto tokoma kotika nyonso mwana musala oyebite oasalaka na ndako na mwana musala okosimba cuisine na yo te mwana musala okolambelaka yo te oza na bakamera te nga ndako na ngeza na bakamera partout na tia ndako na nga bakamera partout Nzambe mutu abatelaka me ndako na nga chambre bana na ngeza na bakamera na tambola nango na telefone na nga mama mokile komi mabe tia bakamera kota na Amazon somba bakamera placer bakamera na ndako na yo oyebite o bakosala yo ngai soki ba kamera te me na comprendre makambe belé te bandoko leka na mukongo na ngai bo tia ba kamera na bandako na bino bo confiaka na batu te ba mama botala ki mutema mabe o ezoleka na mokila lelo ngasi na mona mama bokilo akota na kata ndako na chambre ya mwana na ye ayibi ba sous-vêtements ya mwasi ya mwana na ye azui ba sous-vêtements na ba caleçon akenango akekotumba atumbi yango azui poussière wana akendaka nango wapi me caméra mutemona kai partager vidéo oyo comme Voilà bandeko boti kolanda bino moko video oya mwana musala oyo makambo sali epesi pasi mingi to condamner ba acte ya modèle wana eza malamu te bino bana misala bosala biloko botika mitikelela déjà libela kozela te ke caméra eya ko filmer yo po makamno obima na polele lokwa mama oya sambwe eza pasi eza malamu te to muninga seli yo bolamu zongisa bolamu to ndeko azu engagé yo au travail na ndaku na ye azo futa yo azo aider yo besoin sele bolamu musala na malamu Nzambe pa opambola mais ceux qui yo okomi mutu ba osala bolamu yo zongisa mabe eza malamu te mutu alona ka mabe abuka peka mabe eza malamu te mwasi osali biloko oyo yo mwasi osali biloko oyo yebango kozila eloko malamu te na part Nzambe ceux qui se repentir nanu te yebango oluki malheur ya bana na ya génération na omo ti na 4e génération
bana bakoya ko subir ba biloko oyo sali oyo et surtout so pe ba yebi nzambe te eza malamu te muninga sali yo bolamu ozozongisele mabe ba biloko ya boye ezosala na bato mingi ataka mpona bana misala te bandeko boye ebele bosala ba biloko ya boye na yo oyo olambelaka mobali otiaka ba biloko ya salite na kati ozoka bakaka otie oza nde mona mwa mosala oyo o mpo mobali alinganga mpo mobali asepela na nga po azalaka yanga moko oza nde mona mwa mosala oyo eza malamu te bandeko motema bato ekomi mabe mingi tokangama na Yesu yango mama loko ayemba yaka Yesu yaka yelele Yesu nazwaka bopemi sepai na yo na mokili tobandi Yesu tayebani bilongi kasi mitema yo nde oyebi moto na mokili azali kaka se moto akoyela yo lisungi alobi ke oza ndeko ntango pesi mokongo otiolami ye obalusi elongi bakati biteni mama lo nzamba pambole mutu na mokili azaka mutu motema nde nzambe ayebi dome na motema mutu nzambe nde ayebi bandeko na ngai tokangama na Jésus Christ zala mutu ba prière po ozala épargner na ba situation ya mabe ozala épargner na bato ya mabe boye tango oyambi Jésus Christ na vie na yo na moment wana ozosambela nzambe ko épargner na ba biloko ya boye acceptez ye benga eloba Jésus Christ j'accepte que tu entres dans mon cœur sois mon Seigneur et mon Sauveur conduis ma vie pardonne tous mes péchés lave-moi par ton sang je vais être ton enfant au nom de Jésus amen. Jésus-Christ a continué à monter manayo, au comme on va prière, au manako sambela pour la famille na o mama, pour la bana na o pour la mobile na yo. Tela babilo ka boso boyambi ndo ke modèle bona kata ndako. Siko boyebi pe Yesu te, mais eza danger. Bandeko na ngai. Eza malamu te. Ba akta boyebi no bana misala. Tant mutaselo bolamu yo pe luka ozongisa bolamu. Kozongisa mabe na mabete. Pourquoi tu as le bola engagé au Kozung c'est les bilo quoi on des sorcellerie yo ka sinet au détruit car anda ko wana batanda ko wana mais ba mo détruit na ba paya o ba yaka nda ko na ba liaka na basani wana oyo bebisaka envoûtement les autres qui ne tina ba via ba innocent yango ba peksa biliali na banda ko batu biliali na banda ko batu za bien té peut-être bazana ndoki moko bongo oya sala ba bilo ko bongo na katanda ko na bango yo poké tellement le kabiliali au lieu na basani oyo basali la ba kaka bandeko tomi batela yeba mutu nini oyo ozokotsa na ndako na yo mutu nini oyo ozo partager na vie mutu nini oyo alambelaka yo mutu nini oyo asalela kwa makambo na kati ya ndako ezala ba mama mususu ozana otinda batindaka yo moko poteli moko ta na cuisine olamba non il faut ka balambela o sanya pamba ozokoka kozwa te mai ya komela ya pamba ya yo moko koka kokezwa mai te il faut ka intele yelanga mai zongisa boy nzoka nde muto otinda ka elo mai alambelo asalaka na yeba kaka kuna na kati ya cuisine na basani na banzungu eza pasi na Afrique bolingi makamba bana misala na yebi te bolingi bana misala kozana bana misala eza mabe te eza bien mais exemple na bakamu susu esenga pe yo moko zala wana sala makamu nao toko jane exemple wa mama oyo osala raté oteka raté ozata musu na mona ka moko tamusu kwa na mona te siko ozuna mona musala kwani yo moko sana sala musala na yo omona kaki paresse ovandika wana paresse zo sala eloko te mona musala pesa be kako tinda ko zongisaka okiko kwena mona musala ya mabe ezape na ba maman mususu pe ozana mususu peut-être ozana tante ya koza ba soin ndaku mususu salaka banato on ti pourquoi ça se comprend quand même mais zana la vie de prière zana muto ba prière cause n'importe qui te si le Saint-Esprit a orienté yo a dirigé vers abato malamu vers bato malamu o bakoya bakozala bien bana misala e bien pe bazali bato malamu pe bazali oh il passe le musala na bolingo nyoso asali azio penda pe bokomo lokwa bandeko ozo pe lokwa mama na ye lokwa ndeko na ye osalo mabete to bi bana misala bele pe basofa ba vie ya ba patron na bango na ba patron na bango moko toka lisolo na Kongo wana mama moko azaki na mbongo ebele na mobali na ye mobali wana siko so bazana ba problème na mwasi atindi bana misala po ba poisonner mwasi na ye biloko bolamba boti en poison bana misala ko ba vendre bien na mama na madame ba ke signaler
Madame wana vini ezaki épargné. Akimi si pe bana misala. Voilà. Mission à papa ezaki échoué. Bana misala malamu pe baza. Mais pour retrouver mon misala malamu, na misu bo kokate, il faut attendre ya ko prière au sein de la directive nzamba orienté yo. Ala peso bana misala bien. Combien de bana misala pe ba baby sa bana bato ba pesa mona ba kindoki na ba Afrique wana. Combien de bana misala ba balukela ba patron na bango ako abotoli libala ya patron na ye moko komi mwasi ya patron. Combien de bana misala? Combien de bana misala pe ba koma wana pe bo azwa pe domination en vuta ndako mobimba yenda koma lokwa yende mkono ndako koma na ko dominer na patron na koma ko dominer ndako mobimba. Pourquoi? Parce que tokenda ko sala ba choix biso moko sans ko tuna directive à Saint-Esprit. Maman avo bima okene ko luka mona musala zwa temps ya prière. Zwa temps ko prier ko sanzambe orienter nga diriger nga tindela nga mutu malamu tokutana mona musala malamu. Voilà. Mona musala ko elo briske be koko na luka musala po bana musala musuba kina ko beta ba porta ba. Ko zoena numbangu te zongi se lo bazonga yaka lobi. To tikela nga une semaine. Yo na une semaine na zwa temps ko prier lo banzambe soki mo musala ko beta porte nanga. Soki aza uti pa no aza mutu malamu abanga ka aza mutu malamu. Sinde aya. Soka zia mabenza mbeche musika aya te kaka ndenga kibonga yate. Et ça na mape bongo. Mais biso to za apprécier mona musala eka mbala moko au moins pe mona musala webi place à dimélité, MC ko bete lo porte yemoko, tant suppose que à travers camarade, au yebi place à utate, au yebi place à vandarate, mbala moko zi o engagé. Au chimba moko no tuni penza mbete, au zi pete ko prier o engagé mama bando lamba, ando ko tati na chambre, ando sala makamu nyonso tu ya yo. Au PCV na yo. Soka zan ndoki lokwa mwa musalo total. Abebisi vi na yo. Bandeko nanga. Muntu nyonso ngo kota na vi na yo, zwa te ko tuna nzambe. Eza lo sa ki camarade na muntu, zwa te ko tuna nzambe. Eza lo lingyo bala na loba ngo awa, zwa te ko tuna nzambe. Vi ba sakana na ngote. Vi eza na brillante. Bandeko nanga yo. To bate la vie au cadeau ki to ko nzamba pesi biso. C'est ça bandeko nanga yo. Tala mwana musala ya ndoki o makambo sa na cuisine. Ebele bolana peut-être pe bozana bato basala babilo ko na ta mwana musala te. Elle suspend ndeko mais oyebate o découvre on deni soza na kati ya vie de prière te. Famille o peut-être basambelaka peut-être te même basambelaka ya wanza mapesa ma kanisa ko tia caméra wana. Ya pouvoir découvrir kindoki ya mwana musala on. Bandeko toka na mana ya nzambe. Biso moto ko mi bate la tendeka ndeko wana lobi. Et puis na tuna eloko nini pousser mwana musala o akoma tina niveau wana. On ne sait pas. To condamner ba acte wana sali mais il faut toujours un peu sima totala nanda kona est-ce que va vendre na bien peut-être et qu'on s'appelle na bana misala mususu o ba sala ba acte mabiona peut-être nanda ko ya vendre ka nemso maltraiter kae ndeko na ngo landanga est-ce que vendre na mo musala na bien mitala na ozana mo musala o vendre na ndeni o se comporter ndeni na devant mo na musala na o traiter kae ndeni. Est-ce que vous traitez bien le coin de votre traité banana yo, le coin de votre traité rabatu nyonso o yo pesa o considérer au traité moi musala na bien o considérer kae to o traité le quoi être le quoi animal. Peut-être nyoko la kae ezana batu musu na ba patron mususu azo mona musala zo nyoko la he a otini misale belé asisi na o totinzi mususu asi soka lobi ka lembi nini alembata ne ozana ofutoli na fin 10 mois o kanga bambo ba misala combien. Moi musala mso asali la no musala bien mobala pesi mbongo zo mbongo oya mona musala mbongo oya bo et comme yo pesa moi musala mbongo o pesi ndamu boyo kanaki o futa ke 20 euros o ko pesi 5 euros eza malamu te nyonso wana soka ezo sala pasi na mutema soka za mutu mabe akosala yo makambo anko mutu azo lambelo mutu azo zo swena na ndako yeba ko traiter bien po asalo mabe te bana misala ba témoignaka ba patron na bango na ba patron ba kuta na bango na bango omona wana zo nyokola nga wana kuna zabwe wana kuna za bien ba ko selo ba lingelo pe boule ba yo salo pe mabe yeba ko vanda na bango biso na poto to zo ba misala te to kemba na misala biso moko ah ozo mo msalo pese combien ah pe mutu mutazanda kuna bino kuna kimbo wana privilège wana ofuta bango mwa mike mais boyi ba pe ko vanda na bango bien pese valeur moi msala za nyamate aza mutu pese valeur. Tant yozo lingaye o pese bolingo soki azana makanisien ya mabe soki azana motema ya mabe asana makamna mabe nzamba ko exposer ye ndinga exposer moi musala o mais soki yo nyoko la kaye o maltraiter kaye yeba ngo soki azana mutamisana mabe ako détruire yo surtout so posa na Yesu te po muto azape na Yesu il faut uzana comportement bien soki muto osambelaka o baki ozana Yesu comportement neza mabe c'est ko za muto lokuta mitala lisu bien Yesu azana mutema na ote
toyeba kovanda bien na bana misala bandeko mosusu mpo mwana afrike kuna osalaka te ozalaka nona eloko moko te me okeka kozwa mwana mosala mpo mosala nini yo moko osala mosala na ndako mama yo moko ozoswya mosala na yo sikoyo soki okezwa mwana mosala ya modele bo omemi malere na ndako donc bandeko na ngai toyeba kaka toujours kobondela koprier avant ya kozwa relation na mutu to mpe avant ya kosengage na mutu moko boye tozwa bizwazwa te mutu nini alambelaka mutu nini aselaka mosala na ndako na tuni en tout cas toyeba kozala prudence makasi et puis toyeba toujours koprier mpona bavie na biso mpona bana mpona bafamille na biso et puis bato oyo surtout tovanda na bango na bandako il faut esa nzambe alakisa yo soki ozala mwana mosala nzambe alakisa soki asala makambo moko abatama nzambe aexpose lokola mutu oyo lokola mwana mwasi oyo mokili eza obeba bandeko na nga mingi ya oloba eza te video elakisi biso nyonso tozala prudent mokili eza ya kobeba alors nzambe apambola bino ezaki ya bino mave nzambe abomba bino partager video like et osala bien botala video tina suka okatakataka te et ça la bien que Dieu vous bénisse abondamment nde monani ti mkolo yesu akoya tout le monde en a lola que Dieu vous bénisse abondamment ciao 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 bye bye bisous